République démocratique du Congo, la majeure partie de la population vit dans la débrouillardise par manque d'emploi. Cet exercice quotidien, développé par bon nombre de Congolais, a pour but de nouer les deux bouts du mois et faire face à la situation économique du pays. Les hommes et femmes se battent bec et ongle pour vivre grâce au coup des mains. Pour faire face à cette réalité des Congolais, un constat a été fait dans la ville de Kinshasa par les reporters de Bosolo Télévision. C'est à 5 h du matin que tout commence dans les districts de Kinshasa. C'est là, d'une commune à une autre, pour palper du doigt la réalité de la vie dans la capitale. Première étape, c'est les camps locaux. Ici, certaines personnes ont choisi de se débrouiller en vendant le poisson fumé appelé Evida Babadi à Kinshasa. Pour comprendre comment on fait ces poissons, l'équipe de Bosolo TV était descendue dans ce quartier populaire de la commune d'Ngalima. On vit de voir les différentes étapes de la préparation de ces poissons. Leo na yena kitisi na bandolo on la bekai. So na sisi na ozwa pilipili na tena sali na te de plus nyos na bandi kwa gumba on na bando tana moto. Na te koni na te ba pupu na eza pusia mabaya ya onto salela. Na bando gumba on simba pilipili na wana maboko na otia na osala. Nge banda na bakoko la biso tina ba mama na biso pe bana to Holanda ya onto sala. Comme toute activité humaine, cette femme a présenté certaines difficultés qu'elle rencontre. Place ezali côté de bando somba biloko cher to bando somba carton na sera mobutu na 30 000. Si go carton 70 000 ya ko wele la pe bitumba na pasi poto zwambisi. Pasi vraiment. Ba konjila mso ba yeba bilindoti oyo eza bilo moko ko leka mbongo na cher te mbongo ezala cher makwale komo leka cher eza mbisi mo na lufu banyata kanyata ana RDC cher to bima 4 heures msalo na risque papa bakulu na bazolanda biso na nzela na ko violer soko kutana bakulu na ba violer ba botoli ombo ndeti lelo bambangu kapozo wa biloko 4 eta to sota ka mibali to kati pongi 4 to ke luka mbongo. Oh, article 15. Débrouillez-vous. L'équipe de Bosolo TV s'est rendue dans la commune de Silimbao à 5 h du matin à la rencontre d'un de courageux qui se battent nuit et jour en faisant ce qui fait garantir leur survie et assurer leur indépendance. Connus sous les noms de Bidi Bidi, ces messieurs qui habitent la commune de Silimbao se réveillent chaque jour à 5 h pour aller chercher sa vie. Il part de Silimbao, sa commune, pour le marché des Kanlouka dans la commune d'Ngalima. C'est ici où il se procure les arachides de bonne qualité préférés par les clients. Du marché des Kanlouka, messieurs Bidi Bidi regagne l'endroit où tout se prépare avant la vente de ces produits dans les bars, kermesses et terrasses de Kinshasa. Ici, ces courageux s'est mis à nous retracer ses débuts dans cette activité. na koti matinal na bimi na sokoli na yena ndako na sokoli na changer bilamba na kipe bana nguba to somba ngo de commune somba Kaluka na Silimbao peut-être c'est ma ezate na mito to somba na Kaluka après na ye na sokoli aponi na kaboli wa mbesu na kaboli wa toksa na kaboli wa kalima so na silisi ali na kangisi ba basé na ke kope na keteka
pasi nango eza makasi mpona nini olamuka tongo ki olamuki osombi oyo osokoli nde na opona boye obandi kopona obandi kokalinga mpe toza na bafo moko ya malonga te omona tobima na bafo moko ya ba 20 000 à 30 000 donc difficulté eza ya makasi baniveau ya bakopi oyo na niveau na biso ndenge tokoli na bajour na bakopi na bana towana bango na bandako na bacharge ozwi bana 5 ofutela ndako minerval siko na kopi oyo okokate eza mpena difficulté ya makasi eza pasi. Cherchons à savoir comment il s'arrange avec ce qu'il fait, mais c'est Bidi Bidi s'est mis expliqué. Nase tuvaka mwa muke nase tuvaka mwa muke po so nase tuvaka makasi nakoza na kopi oyo nase tuvaka mwa muke ezaka ça dépêche na kopi okoki kopi jour mosusu oteki bien jour mosusu mpo oteki bien te okoki ozwi 10 000 15 000 siko oza na bana 5 folongola mwa mboka olia ata mwa 8 000 9 000 balie oyo etikali mwa 2 000 obwaki carte bofuta ndako ya bato ofuta classe ya bana monde tovivaka jour mpe nzambe asungi mpo okebe mwa 20 000 ozwi mpe mwa 10 000 mwa 8 000 obombi nde epermettre yo bana basomba mwa mafuta mwa savon mwa elamba ndako ya bato na badei tozalaka mwa avantage kokutana mpe na bosi moboyi asombi babasanguba na badei bamanifestation place bato baza ebele yango biloko na biso elesamaka mingi baterase mutu mpa kozala na mbongo te mwangu bane ya 500 bakermese bandule tokotaka bakermese bafikini tokendaka nzambe azoloba oyo akosala te alia te na motoki na nde yango kolia soki ozosala te olia ndeni soni ezalaka te nzambe alobi kende na kopesa abia kopambola misala na biso nyonso maboko donc na kopesa bajeune oyo baza bafeignant balanda oluka ata cirage ata mai bongo azoba ezalaka te mayele kaka soki nzambe apambola mpo nzambe alingaka bagoyigoyi te nzambe alingaka bato balukaka na nzela oluka nde yango atya loboko yo soki ozoluka te kosenga moninga mpa kokuta kopa ye na mbongo ne moke soki apesi te o akabaka te. Par la même occasion, ces coopérants ont adressé un mot à l'endroit de ceux qui peuvent le venir en aide dans ce qu'il fait. Po eza mpe amona biso atya biso loboko dans le sens ke biso bajeune courage même bavio ya biso oyo bamona biso bakope toa na bacharge toa na bana bayeda biso na baniveau bakope ovimbisa omona mpe petit boye petit bon na mpeso ata mbongo 3 sac 4 sac oyo somba oyo oteka va soutenir biso atoluka tobona biso kuluna toboyi miyibi tozoluka na motoki oyo nzambe apesi biso mwana eloko na wabisa bajeune bayaluka mbongo. Soucié de cerner ce qu'il fait vivre à la plupart des familles à Kinshasa, la commune de Massina était l'environnement choisi afin de comprendre comment les gens arrivent à gagner au moyen des gargotes, communément appelées Malewa, dans la capitale congolaise. Cette femme parle des efforts qu'elle engage et les difficultés dont elle fait face derrière cette activité qui sauve sa vie et celle des milliers de personnes qui sont en sa charge. Kombo na ngai Sophie Kapinga bomsala na ngai na lamuka na ngai na ndako sengera na sokoli na ngai na mibongisi na kewenze awa na Pascal tosalaka na Pascal awa tana kewenze nasombi bilo na ngai nyonso na ye awa abana koma awa bana na ngai oyo bakozala awa deja po ntango tokoma baoyo bazopelisa moto batie bamai ya fufu tobandi kolamba nalamba na ngai soso na ngai oyo nazosala ya bomoi bakamanyoka na ngai bamakaya babambisa mai biloko ebeli totie na mesa bakreya na ngai babandi kolia bien epuis fufu na ngai ezalaka minene mpenza soko olie fufu moko wana olali kawa soki moto azosala mosala eza mpona kozwa te po so nazozwa te na kofuta ndako ya bato ndenge nini bana baolia ndenge nini bantu ya bantu wana nazwi bango na kofuta bango na mosala na bango ndenge nini
tozwaka moke naloleli nzambe apesela soso na ngai oyo ndenge nazolongola bapwali boye ntango nasisi yango nazotumba natumbi yango na mbabola naye kokata yango nasokoli nazwi lumbalumba nazwi tomata mbuma nazwi baepisi oyo ya kotya na soso bandemi nyonso oyo mwasi ayebiki atiaka ale nasangisi yango sikoyo nasali panchi naye natie na soso na ngai oyo ebeli etoki ebeli po oyo ezalaka mpasi teke ekato soki tokalingi yango te oyo ezali kaka otumba yango bapwele oyo elongwa bien ezala bien propre obimisa yango propre otie ale bantu babandi kolia etoki bien ekozala solo ya kitoko okolia yango na ku eleki oyo ya chambre froide na ku eyaka mpe mokomisu na kokoteka biloko lokola na mito biloko eza tale mpenza makasi tokomi kosomba basoso bénéfice eza te bato ya moswana bénéfice eza te bon soki oteki bien te osala perte mais il fallait oteka yango na mayele oteki oyebi ke oyo nazosala eza nini mpasi na biso na mosala maleu oyo ezaka moto na moi nde pasi fufu mwasi nyonso abalusaka ka fufu kolamba mati me oyo ya biso moto eleki ebele nde bapasi tomonaka na kati ya mosala oyo bosenga na ngai mpenza eza kaka ke nzala eleki pardon nzala eleki epui biloko ezomata moyen to vivre eza te mokonzi ya mboka tozosenga ye akitisa nanu babiloko atala nanu likambo ya biloko mokonzi mpe atambolaka po ayeba prix ya biloko azotuna o combien tomona na ntango ya kala wana bamikonzi babanda kokipe babiloko ya kolia o bato bazolia ndenge nini bato bazovivre ndenge nini awa biso moko nanu tozolia te sikoyo tokovivre ndenge nini tokobanda komiyibana tokoyiba nini moto akoya koyiba nini moninga. Dans la commune de Kimbontseke, la plus peuple des municipalités qui compte la ville-province de Kinshasa, l'équipe de Bossolo Télévision est allée à la rencontre d'un fabricant de Brasero, Litoukan Lingala. Ce jeune homme, d'une trentaine révolue, explique les différentes étapes de la fabrication de cet outil de la cuisine, tout en soulignant également les difficultés rencontrées. Argile de somba on a une brasserie, soki tokei to sombi tolowe mutuka nde ekoya kotika biso na baposte esika tofandaka na bamapango bato maviokele bazwaka so mpe bato akote mpe tozwi ya biso pa wana soki tosi tozwi mabele totie mai na bamabele toye nango apres kotia mai tosombi batole baarive nde yango nde tosalelaka tosombi tole nde tobandi mosala balambi mabele bapesa yango forme apres tobandi kokata tole kati to nde tobomoni naosala naokata na ciseau marteau babilo na misusu naosalela mosala nde yango bien sûr nasilisi klasi mosala eza te nasilisa depuis 2016 mais mosala eza te moye mpe nafanda bona bunda eza te nde nazwa likanisi nasala nanga mosala oyo soki moye kozala mokonzi ya mboka soutenir biso na mosala oyo tosala peut-être misusu baya tosala yango neti kote tokoma kozwa yango bakoma kokanga difficulté eza mabele yango nde mpona kobima nango kuta na njibwa se koya nango awa nzela mpe mwa kokoso nzela eza mwa mobuluku njibwa seri ti okóma nango boye badifficulté so eza na nzela apart nzela basoda kokanga fo fina bango mbongo mpoka mabele leka.
À Jamaïque, l'un des quartiers chauds de la commune de Kintambo, un fabricant de briques de ciment, était à l'œil de la caméra de Bossolo TV pour donner des explications exactes sur la fabrication des briques. Un dur travail qui demande non seulement de la force, mais aussi et surtout de l'énergie. Ça n'est pas mon normalement. Ça va juste que y a qu'à passer la bête à la brique. Tout le monde va me dire que biso bazala qui va nous donner la brique. Biso va nous va mélanger tout ça va mélanger ah souka souka moi bimisa moi des blocs. On mélange mesure très ya souka na kina bimisa moi des blocs 3 blocs ti malé me pe na mesani tine na comment bête avec brique. To bandaka au sable. Donc on va attendre na gravé à sable donc normalement au sable au gravé poussière eau sur côté yango après au ciment bando mélanger donc on mélanger 5 à 6 tout et donc tout temps on mona que ciment pe na zelo na gravé on balani après au pandi au mai bu balusi bu sangisa ngo donc côté pe na mai to kati non de ça to kati donc to mélanger to bois ngo bopo mai na zelo et balana pe na bien to kati ngo après to bani ba moko to tia na machine bando beto bloquer bando nde to yaka boy sur na gagné 20 000 francs 20 000 francs na zo da na carte na donc ça na compte na mona fungula soit Orange Money bien ni mo bien carte mimi to ça la ba carte boutique mon le plus proche na biso na rawana vers ça peut-être na ko fungula carte na ya 5 000 francs si na 20 000 francs na ko boka peut-être 5 000 moi 15 000 le tikali wana na yebike na ko longola tantôt 7 000 8 000 francs na pesi na ndako ko na baluka mo lo tantôt pe 10 000 moi 5 000 le tikali wana ça va changer la mission c'est un peu moi tellement il aura malili moi ko yekota ça la bien et là le bosse pe na ngai pena na mona ezaka passe et on mona musalango ils en passe pour ça lango il faut zana makasi ça me semble que il faire gunza maka tombola machine ndoto tsaka ciment bongo tant to mélanger gravé sable na ciment donc pesaka donc ozo ngo wana okene na veto to sala kana tombolo to kitisi ogunzami tena machine donc eza pena passe pena passe makasi conseil na bisi bango soki bazana posa batika machette baya musale zalaka na sonité kolongwe pale otie godi na mukongo mo lamba ya travail oyebo to badi travail ndenge zalaka baya balinga osima machette yango to lo bapea boulot ezalaka te ke ya popo mamu lande na osala boye nazala mudita yo luxanga ke ipe king yo luxanga nazala muta yo luxanga te pona osala boulot na ngalaise na sisi na mimi mbongo na vele sa lifanto na nga. John, c'est le nom d'un coiffeur trouvé dans la commune patriotique de Massina, l'une des 5 municipalités qui constituent le district de la Tchango. Ce jeune homme rappelle ici sa première expérience dans le domaine de la coiffure et ce qui l'aurait motivé. Bon, musala ya suki normalement ezala don etinga eza don nanga na botama nango ya obotama parce que soki otali bien ba papa na biso pe babanda nango yango na oloba eza don parce que ata papa abanda okata biso banakala bandi awa te abanda ngo musala ya suki depuis Angola je crois que lupango oyo wana nasomba ngo na mbongo kayasa dana kendaka Angola na fungola salon abanda osala abanda okata soupe okata na zobomba na okata na bomba yango wana lupango eza na shamba wana atonga yango somba place wana je crois omona tino makana baima difficulté na biso eza milliers d'abord tout ça eza na milliers moko un peu reculé bon yo moko ozomona bisika pe tovandi toumeli pe place yango depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui tozaka na nsima municipal bampasi ezalaka nango neti bamodele bastyle oyo ebimisika eza baraba soko obimisa motu vraiment normal nde bato nde babimaka omoni ke yo moko omoni baimage obimisa motu tia koma na niveau wana il faut souffrir quand même oyoka musapi pasi biso totikala meme na bamwa batrace ya bagilete na maboko osantiri loboko pasi donc tozalama basouffrance fois meme so ozolia pe bien te
okobela pe tuberculose parce que basuki wana donc ezokota yo na zolo ndenge ozoexpire kota yo na zolo na munoko ekokoze pe maladie mais tosala yango talaka mpasi ya mboka yango wana conseil nazopesa bandeko oyo amoniki aza na bulo te abulo eza ebele na kini ya kosala ata nde tolobaka ke naki sasa misala eza te non misala ezali misala eza pourquoi pas okoma neti John asali 25 ans de carrière mais naza na mwa esika bana bazolala très bien bazolia nazotangisa mpe baninga mosusu baza basire bazosire basapatu banini donc eloko na osenga na bamaster otika distraction ya kikuluna oluka mbongo na ndenge esengi eza teke bokomisi bilanga na bino na baposhi ya baninga te boluka mbongo bokata suki eza na mbongo biso tokutaka ndako apaka gilete na gisanola na bapoudre oyo omoni oyo na babrosse oyo mpona kobrose bato suki na mwa molangi ya alcool mpona désinfectant ciseau tout consort oyo eza debi na nga mobimba kaka ndenge omoni awa debi nde yango oyo siko eloko nini eya opuse nga nakende okata moto lichete mpona profiter non tosala effort biso bajeune tolamuka toluka mbongo na ndenge esenge. Kingasani, c'est le nom du grand quartier de la commune de Kimbontseke. Ici, si beaucoup de personnes s'y sont livrées dans la pratique d'un délicat, il y a celles qui pensent à la débrouillardise pour se faire utile dans la société. L'ajustage, c'est l'activité choisie par ces jeunes hommes pour pouvoir gagner et répondre à leurs besoins vitaux. Bon, na classe, là na 6 na classe mécanique générale. Là na 6 mécanique générale, les bakotsa kinga atelier. Na yekoli epa mutu titi ndenge nga moko pe na koma lelo. Bon, soki mutu aye to solaka na ye atunaka biso ndenge tokoki kosela ye. Premièrement, totunaka ye tosela yo devis osomba biloko ya sika to tokeno na biloko ya occasion. Tosolaka na ye na biloko mibale soki abi occasion wana tosolaka mbongo apesi biso na maboko nde tosala ye mosala. Soki eza marché ya monene aza na mbongo na ye akoki asomba biloko ya sika nde tosalaka ye devis ake asombi biloko na ye ti biso tosali kaka mosala apesi biso main d'œuvre na biso. Ya liboso vraiment oyo edérangeaka biso makasi eza kaka courant. Soki vraiment courant eza stable omona quand même biso mpe tozalaka na mwa esengo totravaillaka misala bato mpe eumelaka te na atelier bato bayaka bazwi biloko na bango tokabwana na bango na ndenge bien. Mais vraiment façon courant ezaleli tozozwa na baproblème mingi na baclient na biso. Donc difficulté na biso eza kaka courant. Neti ya tosala presque semaine mobimba une semaine plein courant eza te. Naloba depuis 9 mois ti 12 mois oyo toaka na courant malonga te. Tosalaka les mosusu 2 fois par semaine. Les mosusu semaine mobimba totravaille te. Donc difficulté na biso ya liboso eza courant ya mibale eza bamatériel. Ya liboso ya mutu eza kaka courant nde soki courant ya stable totravaillaka. Courant nde mutu ekoma biso na journée ekoya peut-être ezoya 1 heure du temps ezwi temps ebele peut-être opase 4 heures du temps ou 5 heures du temps eya te après ye ekei. Difficulté na biso kaka ngwana mais soki courant eza bien totravaille kitoko. Sala oyo na bandi yango na boti te. Na bandi yango banda kalufungula. Ningwala. Banda mobutu. Deti sikoyo na sala musala oyo. Esali 48 ans. 48 ans. Nasali yango no mona kanga na vanda kawana. Kwa nazala musala mususu te na koke no sala boyo mususu za na 100,000 obe $100 o sala musala pa e bénéficie yo. Le ba pesa kanga commande ba tenete na za mama, ba ibe alipi mama o ya bomba kabana nyonso.
naza mama mpo na bato nyonso nga mama so bapesi nga commande nakopesa motu wana dele nakotala dele ya courant mosala oyo lelo atanga na kufi bana bakoyeba mama aza kolesa biso na mosala oyo bakotika yango te. De Tiangwa Lukunga, nous sommes à la station Macampagne, un endroit connu par tout Quinois. Ici, certains quados ont accepté de répondre aux questions de Bosolo TV sur ces métiers qu'ils exercent au quotidien. Comment on a eu papa Sabou? Bon, papa moko abana kofanda papa ngosa kufana ye azaki papa mukolo abana kofanda kaka na kote ya Bumbu kuna na kote ya Tamaki kuna mekala lelo te kriya pesinga pine na banda nanu kote yango mupepe soki na tie mupepe après na zui yango na tiampa na mai ko esika eza lidusu mupepe nga na tie tango bana kofula ale ebandi kofula sikoyo na mai place na koyeba lidusu soki na moni lidusu na zui sikoyo pepete na zui clé na ngai ba clé oyo na fungoli pepete na bimisi mupepe nyonso na fini pine na libende oyo na fungoli yango ale na bambi lidusu wana kati soki na sisi kobamba yango na monte pine après na tie lisusu mupepe na zwi manomètre na ngai singa ya manomètre na tali kilo ya mupepe donc pine na pine azalaka na kilo na ye eza ba grand car ba moto ba voiture chaque pine ezalaka na kilo nango soki na tali kilo nango na mano soki na tali kilo nango na mano après e marqué kilo allez na tiki allez toyoka na client pour na tarif so apesi na libéré pine na ye bato bazwaka na mosala oyo bakolo mosala biso batravailleur toganaka mpenza te otango nga nazosala mosala oyo bafutaka na pourcentage bongo pourcentage na soki otali moto aza parent na bana mwasi mbongo pourcentage osungani lelo te omoni ke tozotravaille kaka tant que misala na mboka eza te soki misala na mboka ezali mpenza ke motu moko aye na materiel na ye normal complet atie na maison alobi ke naza na besoin nazwa batravailleur comme ça na balofuta bango autant wana ça va mais oyo ezali ke basalaire ya pourcentage salaire fixe ndenge tezalaka bien todebiyaka kaka ntango yo obimi na mwa quelque chose so nake na ndako natali mbongo nazwi nabi bon mbongo nazwi natali mwa tozale combien ça dépend ya mbongo nakobima nango soki nakolongola 20 000 natie 20 000 mopanzi soki mpe nakobima na 10 000 mbongo nakobima nango soki mpe eza osenga nalongola 10 000 alongola 10 000 natie mopanzi kuna natushaka te wana ezali mpo mbongo ya ndako bon natali kolia ya ndako mwa bamakambo mike mike ezangaka na ndako tozangaka mpe mwana likambo ezali lipale osilisa yango mbongo ekoki te bon opromettre kaka tosalaka kaka ndenge wana na moke wana soki mpe okoka moni ke mwa mbongo ezali okoka na sisi mwa problème moke naza nango na ndako mpasi nango mpona kosala ezalaka nde kofongola pine kobeta marteau donc po esengaka motu po azala courage po na nzunzu. Étant le lit final des Touimar, les fabricants de cercueils n'ont échappé à l'équipe de Bosolo TV. Papa mando tanga sabisa kufaka. Tanga kufi na mosi ona usate sengele fona yeko la kama sala. Nga yeko lango ba mettre na nga d'office. Amno sana doko. Amno sa ye fo benga biso ndeti ba tata. Yemda yusanga msalo. Bana o baza awa. Ne ba sala misala bo. Ba ye kaka ba kola kise konika cercueil bo. Pendant 3-4 jours, c'est fini.
ameseni aadapte azosala mpe na mpoka mpe na patron na benge mpe 10 000 ndenge baza boye babwakisaka carte eza bamwa batambola na bakarte awa babwakisaka soki azwi mwa 10 000 na ye par jour aboma mwa 2 000 na ye soki azwi mwa mboka bie jour wana mwa 5 000 carte ne azobomba suka nango na fedi moko mwana boye bazopesa bafuta bambongo aboma mpe ba 40 000 ba 50 000 tant que mwana boye aza na charge te ozomwa déjà ke aosasortir kuluna eza volonté bano basala kuluna mosusu eza kindoki kosanga na balisanga mabe oza na quartier ozomona ke masta wana aza moto aloyenge me okekangama na ye papa kopekisa okangama na groupe ya bana wana te eza groupe moko mabe me ozomona mwana azokangama na groupe wana ntango ozokangama ngo asi olingi makambo mabe me soki oza na volonté ya koganye vie okoganye vie misala ebele ya bato baoteka bamai awa tovandaka azomona bato mosusu kaka boye asombi kaka mwatu bapola soki etambusa asombi ya 500 soki okenda paske omona bato bapolo ya bana ya bien ba 300 ba 200 ba 500 me moto aza asombi azotambusa mpe ateki mpe 700 800 ti po ape azwi mwa mbongo okomona mpe kosan sortir me soki moto ayeke bayaka awa koluka bakopa awa vie naoluka mosala te awa mosala eza ifo oyekola konika cercueil ifo oyekola kotia couleur ifo oyekola bakolakisa yo bana oyo baza balakisi bana ebele baeleve ebele baza bakomi bametre kaka awa akomi metre akomi mpe komonte basekene azoteka me bagene oyo ntango okoti na groupe ya mabe komela makaya babombe kotambola pambapamba olingi okreye kope te eza pasi petit mosu aya kotekela biso badendon awa na bakwanga awa tobenga ye mwana veya asoma mwa dendon na ye na bakwanga na ye azoki etambusa azwaka mbo pete asoki akoti asala succès surtout mama soki alambeli bango malewa te asalaka succès omona ateki kwanga na ye pa esili obi aki asombi ateki ka ndenge wana il faut encourager bato bongo bao bazosala kuluna basango na nko basango na volonté donc mpo na ngai vraiment bagene batika kuluna soki baluka misala baya oyo aza na volonté aya tokolakise mosala bon mpasi nango tosala na maboko mashine eza te ntango obandi kokanga ozokanga okomi na eta moko bondo obanda konika ekomi na maboko mpe kaka santi maboko fozoka kosalaka na maboko ti ekosila na maboko kaka mpasi nde yango wana Kinshasa, une ville estimée à plus de 15 millions d'habitants et près de 90% de cette population vit dans le chômage, dont la poignée de ces pourcentages s'est lancée dans le débrouillardise. Disons l'article 15, sans gêne ni complexe. Les gens font tout ce qu'ils peuvent leur procurer le sou. Question de savoir tenir le debout du mois. Comme disait Jean de La Fontaine, travailler prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent les mois. Le travail est un trésor car il libère et rend indépendant. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle.